wana esalamaka kambo wana bakangilaka yango awa na kamba na 1989 malgré papa yangenda anyungaka muke na ndenge nini eke asala ba coopérative na ba coopérative nyonso wana pona kopesa misala na biso ba jeune na nzela ya kolona pe kobokola nde basalisi papa bango nyonso misato basalisaka coopérative awa na nkamba tango na 89 wana coopérative esalemi bango moko papa bango miso misato batiaka mbongo na bango na coopérative mbongo ya bango moko nde basengaka na bandimi awa biso totie bino pe botia ezali nde bank yango nde kotambusa lingomba na nzela ya coopérative awa bango moko bapesaka coup d'envoi likambo yango esalamaki kasi ngai na koloba mingi te me toyoka ye moko papa Mfuma Longo papa diangenda kontima ndenge nini alobelaka yango me na kati na coopérative aye pe kolobela makambo ya mibeko surtout mibeko ya nkamba manso oyo tozali komona lelo batata esi balobelaki yango biso bandime tata Simokimbangu lokola bazali kosala biso rappel na makambo nyonso wana malamu tolandaka yango pamba te toyebi ete bapapa bazali nde banzambe bango nyonso misato papa Kisolokele papa Jaloma mpe papa Diangenda Continue soki tolandi makambo na bango te ekozala na biso mpasi na ntango wana yango nzembo ebimaka na école secondaire awa mingi babandaki koyembela ngo oyo bakoyembaka butulembo wilanga mase kenda sizakala yetu wana peut-être mama Clément tawi koyeba tango nini wana nzembo ezwamaki na ndenge nini mais avant toyoka nzembo toyoka nanu maloba na ye moko papa Diangenda ndenge nini alobelaki makambo ya coopérative pe makambo ya mibeko na Yerusalemi presse Dikamoka na nila kubusa na makambo ma coopérative ngai na kumeka kwa kusala msala ngoko na nila kumeka prepare la famille ya Simoko na kama ki bamponda na tili bangona Canada bako yokora ndenge nini bako kutambo kwa coopérative ya solo kusala ki coopérative ya Boko yabo kwa bate kama kusoko tolibi bako bako la kapite coopérative wana ya kufaka ene kasi mkono na nizango ko ya zaruri sisi makamanda wana ke kasi bato aka se kasi to ko rosi bon na responsabilité baba bamaki ebe ndenge baba ko tambula na verser boko isiwe to ko continue papa ko isiwe to ko rosi bon voyage
ale ba kamati avion soko bosidi jo na bite ade ba ko kita non tanto buona ba vale na ba ko kawan eso ka mo na ka mo ko ya papa no cooperative mo che na che timbo na le prepara molto kasi ngombe wapi ya solo no kutaje la mama mutapesa di zaye ikona na kutana Allah nabi ba lokola ba yusuwe na lele ni ko ko kama ngwana kasi na tango yo na tani malam ko do ko ko oyo no mo ko na za sala na na ko zamba mbo ko ko makamo mako zana mtuna ngai pana nini na tani la gani makamo zako ya na nini susute ndoto kana kubata kubeta da susu mkuna basuna de banga oyo ko zako bonguka isale bisa de maraj ko sana musalata kasi to bonguku kristo yo hapo na kanisi oyo ko suwe de susute pamba te garati bato ngana nini na nini se ba ko sana propos ko ni mo ko oyo cooperative wana il faut réussir à 100%. Même 10 000%. 10 000. 10 000 na kanisi si kama kama mtoto. Gaya ni ndio réussir. Kama tete kwa kama ndio. Kwa hiyo kwa kufanya nama ko tumekana na kusara masara ni simoko. Kama tu toujours kwa baza kudirige depuis l'extérieur wana zali le kumu na bisite ya wana kwa usali cooperative soko okiele kwa kuna kubanga te il faut réussir to gane donc comment ça la maïde de tout te bana ba zali kuna mutu soko ozina da nan sa zali kuna mutu boyo soko ko ba ku ni no wane tari makama bobi to zale ko tele na mamu wasika ngale ni de penetration na bisu za la fracosta c'est-à-dire beaucoup de bisu na 1991 ngale ni de to na pezada na ba vo na ba ta na ba ko soko ni wala c'est-à-dire dile ko yo zale bisu ke tati soko to tena tata ni soko ko to kane na komuna tata mwana pia ni msafu amen Kimbangis moye insistance ya papa mfumolono papa dada na kutima kusala coopérative tocha bamwaye yango leloyo papa simo kimbangu kyangani asongisi makambo nyonso wana na nzela ya kolona pe kubokola solo ndenge papa somo kimbanganga na zomsaki misala kuna na kunjulu misala ezali kosala lukumu ekena mokili mobimba bakimbangiste bazosala production moko ya kosakana pe kuna na kunjulu kasi mokili mobimba elingi ete bagude biloko wana l'État kuna na Congo Brazza monaki ete soki biloko wana ekotambola na mokili mobimba fo eleka na nzela ya coopérative yango toza komona lelo oyo makambo ya coopérative kuna na mboka Brazza ezali makasi. Donc na kati na coopérative wana ndenge papa dange na mobili yango misala nyonso ezali na kati tolanda yango malamu eke atindaka bapapa mponda bakende koyekola mosala wana ya coopérative lelo oyo mpe yango papa somo kibangaka nazosala molende biso na ndenge ezali eke ngai papa mbenza naza en charge économie et développement toza kosala mpe molende ndenge papa somo kimbango ngianga naza kotinda biso
na kolona pepe boko o toujours mona et que chaque année toujours ça la penda molende ya kobimisa baloso masango oyo nyonso milona basoja papa apesi makanisi ndenge papa bapeselaka yango na ntango mpe likambo mosusu peut-être tokobosana moke ndenge papa alobelaka yango na mokolo eleki na mardi ekende 1971 papa somokimba onkiangana asengaka pa ya papa mfumbanza akende pa ya papa kuna na Kinshasa bapesa ye mosala bapesaka papa somokimba onkiangani akende koyekola mécanisation agricole batracteur tokomonaka baingénieur agronome tokotala bakamoko kaka ete bango mosala na bango kosala bakwanga kosala bafufu donc butiri ya manioc butiri ya maïs butiri ya loso pardon semence tokomona bango bato pamba kasi nde bato monene oyo baza kolesa biso eza boye te eza pena ndenge mosala papa kulutu na papa mfumolo papa dagenda bapesaka na papa somokobapengani na 1971 ntango atikali koyebisa nzembo biyami awa bazwi mamankitulia bakakofanda na Kinshasa kuna nde papa somokobapengani ayekoli mécanisation agricole kuna ayekole ya allemand kuna na Ngondo esika babengaka 5 maisons papa 4 maisons na Kanseta bango nde première promotion kuna bango nde basalaki ntsele me ntango papa somokimba ongiangana asilisi papa il a fallu bazala engagé kuna na ntsele pa président Mobutu papa babalole be olebaka formation basi wangana beto moko de basi somokimba ongiangani bafongolaka lutendele mpe na ntango wana bayi kofongola mpe bisika ye papa somokimba ongiangani ndala boso akotisaka tracteur kuna na bisika na ntango wana ezokuna na mosika ntango tokoluka bango papa somokimba ekadika ntsifu tunayenda bavile kuna ndango za kasangulubele daka tozayi kuna ezomona na mosika coopérative yango lelo oyo papa somokimba ongiangana na bete tozongisi yango mpe ezongi lisusu eke ezala banke oyo toza koyoka ete apres memorial banke susu esalama biso tokotya commentaire mingi te tolandimelo papa lingenge ndenge nini alobeli yango coopérative ekomemela biso nini na kati na Lingomba na ntango wana misala ezali je crois que moto akolinga susu te akende kosala bablake parce que mosala ezali eza boye te mpe papa Mfumolongo aye koloba likambo ndenge bato wana batindaka bango soki ndenge moto alobeli yango aye koloba likambo ya ntwantumbu ntwantumbu eza wapi awa lombanza kote nini na ndako papa Kulutu na jardin papa Kulutu ntwantumbu nde eza wana mwamai moke wana babengaka ntwantumbu oyo ebanda kote ya nsima ndako papa Kulutu ti ekekokweya na tununu kote ya jardin ya mama Mfumolongo mama Silvani
twantumbu nde ya wana kono bete makambo nyonso wana yango batata ndenge balobelaki yango eza komonana lelo likambo mibeko ya Yerusalemu ulikisango balamungu mibeko ya Yerusalemu tolalana makambo mibeko ya Yerusalemu ndenge nini nkamba oyo tozokomona lelo ndenge nini batata balobelaki yango kosalela ndenge nini nene makambo masalika katina ngai nano mama pe batata pe ba mama oyo bakokenda na nkamba soko otuni papa lakisaka buku na yo ngana kama tibuku na ngai ya papa sene na ngai na ko kimbangise nakolobaka na bino mbala na mbala mokolo yonso okotambula mema buku na yo biso tozalaka bato na mibeko bato banso bakokenda na nkamba ta buku na lingi kende moko akenda na nkamba azangi buku ekopesa ngai sengo te mutu nyonso tu akokenda na nkamba mema buku na yo soko futa mpako na yo na lingi te bakenda kanga yo na nzela esalanga soni epuis biso tokokendaka na liste baliste nyonso tu ya bato wana bakokenda na nkamba nalingaka mingi nde yekoma na ndako totia kashe koloba te nakenda komeka severité mingi za na nzela tsikatikawo soko za na buku te kokende na yo te komeka te pamba te okutekala kuna okoloba batikinga yawa ezali fotela bango te me pamba te ozali na matoyi kaso ndenge na yo kooka te tokani tosi tokani futa mpaku misoko futi mpaku kamata buku na yo tia na mabenge ngai buku na ngai ezali toujours sika meme nazali na kati na ndako nazali na buku na poche nakendenge na Bruxelles na memaki buku na ngai bakutuna kanga yango te kasi nakomemaka pamba te ezali mobeko bobatela biloko na bino na bapoche bobatela basapatu na bino bokoya kolela te o papa sapatu na ngai bayibi sika yo vandi tia mutu mususu azala na yo wana nga nalingi te nsima na mabondele papa bayibi sapatu na ngai bayibi mapapa na ngai bayibi portemone na ngai sika bokubima nsinsani chaque bon groupe bokamataka batu sokomi bale sokomi satu batikali kuvanda wana botala pate bakamata basulie na bino te pamba te mingi toyakawa tokoyaka na la chasse ya koyiba biloko baninga kambo esikoyo ezomona tozomonana te somonana makasi donc koloba ete makambo eza komonana lelo bapatasi bamonaki yango na nkala na 1960 ba 65 otiki elamba na yo na singa wana décembre 25 décembre Noël le 6 avril ntango kozonga oya kokuta ndenge otikilaki ekasi sikoyo bapapa bakebisaki likambo wana kokososo papa te yango ozokomonana lelo na kati na nkamba bamingi bazali kokota mpona kobebisa mitema na biso kondima na biso mwa eloko na otieli motema ya azwi yango eza komonana mingi na kati na Yerusalemu lelo ntango wana sécurité soki ekangi yo koluka te intervention epai ya papa Simoki Mbangu Kiangala parce soko bazwi yo na makambo mabe ya moyibi makambo nyonso ya mosoto oyo ya mobeko etieli ngomba yo buki yango awa na kati na nkamba koya kolela susu epai ya papa te pamba te bapapa esi balobaki yango biso nyonso tolandi malamu nkamba
ezalinde mboka ya kosala bolamu wete mulimo na yo ebika ke oya kosala meba awa ozwa libabe mingi eza komonana na bafamille mwana asali mbeba kasi intervention ya baparent ezali koya kasi yebaka ete na ntango ozali kointervenir ndenge wana oza kokotisa libabe makasi na kati ya libota ezala moyibi ekobo manso kaka ya mabe awa na kati na Yerusalemi yango bapapa balobelaki wana tozala te ke mwana asali mbeba oya koloba ete non mpe mwana olimisa ye baintervenir papa mfumu mbanza ntango ozalaki osali mbeba yo moko kende kozwa kimbanyi na ville sainte okeko explike kuna na ville sainte ke anga nasali mbeba opesanga kimbanyi nakende kosala etumbu na mboka boye avant mpe okende otikali kosala etumbu nokobandela na premier poste olalala na premier poste na kasho tongo oyo kozwa bato mpa ya papa yo wana okei me sikoyo lelo oyo toza komona eke makambo wana yango lisusu te yango na papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete mibeko nyonso wana fo ezonga makasi biso basécurité chargé ya sécurité tozala veillon na makambo nyonso wana eza kosengama mpe na bakamp nyonso bato ba sécurité ya sécurité fo bazala oyo bakasime sécurité na kati ya Yerusalemu liboso banani biso nyonso bandimi biso nyonso Yerusalemu mpe kobomba lisumu te esoko bombi lisumu nzambe akosala nini akopiniri malamu obimisi lisumu na yo ntango obimisi lisumu na yo lingomba alimisi yo osali etumbu na yo esoko bombi lisumu fuma mbata lobi vilo onto ingi lisumu libunga nyonso zala lisumu esika wana abantu tolali malamu toleki mpe tokosenga matrema oyo akopesa biso ntembo wana mpe ezalaki ndenge nini oyo koyokela baboti te koyokela baboti te biso nyonso ndenge papa alobelaki yango tozali bana papa balobaki bango mpe bazali bana epai ya nani papa Simon Kimbangu na mama Mwilu bango bayokelaki baboti biso mpe sengeli toyokela baboti soki toyokela baboti te conséquence ekoyaka. Oui, maman. Merci papa pour nzembo oyo moto azwaki yango papa Masia Nsalambi asala kufa deja azwa banzembo ebele ata yo nzambe banzembo mwa mingi azwa akufa tolekaka période moko vraiment ezalaki passe après retraite na biso colonie de vacances à 75 ezalaki makasi mpenza colonie wana nakasi mokwana alobaki toza na basouvenir me na colonie wana tokenda na 75 bajeune nyonso ya lingomba biso nyonso tokotaki donc groupe nyonso ezalaki représente tozalaki ebele le tokei na colonie wana tosalaka 3 semaines après 3 semaines pai na biso bafille papa ayaki kotala biso 2 fois na eteki kuna ayaki kotala biso après bakoloni wana tozwaki makambo kokende bilanga kikio banini papa mobulu moko ayaki koyingela na kati na biso papa nde alobaki na biso boye bajeune namonaki
bopelisaki moto moko alobaki na kikongo mona ebenzi tia dwa kwekidi dwa bibote nkyongo lwa nzangi kwa nzangi zikweme kakwa zifwidi kwa dongana kanisa kine moto bocheke ezalaki baponi minene minzoka bochoki bango banzete moko ya mike ali moto wana ekufi nango donc période wana ekotaki mobulu mingi na kati na biso malgré bato nyonso tuteme soki bato deja bamonani mwa mingi bazosala makambo ya ndenge wana ya mabe esalaka mpenza ke ekitisaka molimo nzembo wana nde eyaki apartir ya baperiode wana moto azwaki amonani alobi papa masiya nzalami nzembo eza po mulembi langa mase ditumweranga pase kadima kutumedo kama welanga zindongi za maseko mulembi langa mase ditumweranga pase kadima kutumedo kama welanga zindongi za maseko mulembi welanga mase diru welanga pase kadima kutume kama welanga zindongi za maseko mulembi welanga mase ditu welanga pase kadima kutume kama welanga zindongi za maseko bubeti boka fuku yemwe betemu wakatu wangako baubaisa mokutukula pasi twakotamuke mbadise mumuna twena ivovanaya banani yakatumona muza kenda zikaye mulembi kuikila babanza mumuna twena ivovanaya banani yakatumona muza kenda zikaye mulembi kuikila babanza ilobi bonelingala kozanga koyokila babosi ya mwana tomonaka pasi pwete matoi na biso epoya yango koyoka toli ya babosi bazali kote ya rafin bazali kote ya biso kutu moi kabiso mpona koyoka tozali koyoka te eponta batata bayaki baubaisa bango bayaki pwete balakisa biso nkembo ya likolo tozali komona tozali kolia na bango banani so tolingi tomona lisusu tokozala na mawa soki toboyi kobongwana yango wana nde elakisi nzembo soki toyokeli bango te banani yango bamvoala lero wana balobaki bamvoala misato soki toyokeli bango te tokozala na mawa me na periode ya sikoyo ezali papa Simo Kimbanki angani bino so toyokeli bino te tokobika te lobiko mpo na biso ezali te. Merci okoki kozonga na mama Clément. Merci. Banda 1989 wana ti na 1990 wana papa baza koteya biso makasi avant batika biso. Papa de angenda aza kopesa biso masese ya makasi mikolo oyo tozali kolobela ntango nyonso ndenge ye moko alobaki yango ete bango bazosala molende basali molende po ete biso bana tokoka kozala na kinia tozala na misala makambo nyonso ezala très facile oyo bango moko balobaki ete ntango wana soki ekoki na mbwetola meso ndenge ezalaki Adam na Eve nyonso aza nango posa na makanisi tata Nzambe atindeli bango facilité kasi awa bayaki kobebisa na lisumu bakomaki na mpasi mpe biso mpe ekokoma na biso ndenge wana na ndenge nini ete batata bazosala manso po ete biso bana
tozala na kinya makambo nyonso ezala ya mpasi te kasi mpe moyini atiki biso te ndenge ye moko alobelaka yango ete na ntango wana mpona kokosa mama Eve Lucifer akotaka na nyoka oyo azalaki nyama to reptile oyo azalaki tre docile na ba Adam na Eve kasi nyoka aye kobonga na komi mutu mabe donc Lucifer akotaki pana na ye me na ntango oyo ezali nde na bato mutu akoti na lisanga oyo ezali tata Molimo Santo po ete akoka kobongisa bana ya bilembo yango papa Mfumalongo azwaka ba exemple bele ndenge nini Satan azoliga kokota na kati na lingomba tata Molimo Santo mpona kobongisa bana ya bilembo manso wana na bizaleli yango sikoyo Satan se akoti mingi na kati na lingomba na ntango wana omonike mutu aza kotinda yo na likambo oyo esalamaka te na kati na lingomba yebaka ete ye wana bapapasi balobela yango tozala très prudent mpe na kati na masese papa Mfumalongo ake kopesa bachapitre yango tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu angani bachapitre wana apesaki yango na papa de Gaulle na papa Elebe de bakotangela biso bachapitre wana kasi tolekesa nanu message na ye papa jange na ndenge nini alobelaki yango enyoka ndenge nini akokotela manso wana totie nanu message ya papa Dangenda bongo papa pasteur bakotangela biso bachapitre wana frère toywa nzila ya sambo Ésaïe chapitre 1 verset 7 allez jusqu'à 9 longwa kuna okomuna verset 12 otanga jusqu'à 18 tanga le verset bon on passe au chapitre mosusu totala na Yohane de Bosso Yohane de Bosso mokabwami 7 1er Jean chapitre 3 totala le premier verset verset 2 et toleki le verset 9 jusqu'à 12 mabawa nazada chance akanaka kumeka kumeka soko balekisaka ye musika ndenge kukuta makambo mosusu soko tanya ngana ndi kupiti sumaramta pamba to tangi na kikongo bamusuba ukiteza mabe pamba to mingi ba même bible te nakanisi batangi na kikongo batangi na lingala bisi yonso tokoka ka lingala mingi tokoka ka kikongo batata ba mama ntina wana nde batu bayini ngai na kusala kada kamuna mabena mutute soko na kusala kada kamuna mutute me ndenge kotambula na biso ndenge boza kolanda kabiso bana tangwana bokumi pe bayinami balingi binu pia soko mukete balingi kumana binu te kasi balinga te tokusala nini lokola tokolonga na biso vraiment bozala inquiété tozali kokende
et tokokoma isika elaka yango wana bango bazali koprovoke babarage na nzela poate toleka te ekasi nakopesa bino ndoto mibale na loti ya liboso ndenge tosalaka na mboka bakamataka moko oyo babengaka tracker yo wana nde akokota na babiloko ndenge na ndenge il faut ye akotaka na esika bambo bazali kokendeka ebien nalotaki ndoto mokolo wana tokendaki na la chasse na zamba moko ya munene bisi nyonso kusala file indienne donc bisi nyonso soko toza mosusu kuna ti moko ndenge tozali awa zamba wana munene yango eleka bisi nyonso topesa mana olio tokamata bunduki bunduki te tokanga bango na maboko okutikela ye nzela aleka na ye kaka malene ekusala boye okusala ye nini il faut tokanga ye kaka yango wana bato bayini ngai ebien ntango oyo tokotisi batraker kuna na kati na zamba ayayay bato wana ntango bakoti bango wana balobi bakozwa biso te bakei kuna debarage ya bato mosusu bazali bato wana balobi soko tokomi kuna bakozwa biso lisusu te ale tokei batracteur kuna na bambo kuna moye te batata sele batata ndongi batata pasere ay tokomi kuna hayayaya mutamuntu siriki kuna ndimi bato bazo kubengana nga ndenge ndino oyo mosusu je bakokanga kuna njila moye kuleka ezali te akangami asirisi wana oyo mibale mutu azali kokombola ndako ale blantusu bapanzani bolanda ngai mwana na mutu na masese ai sikasikawa mutu azali kokombola ndako azali kuna kati na ndako nyoka wana azali kuna banda azali kusala kuturu ifo kotaka na ndako wana akada kusala makambo na ye batu nyoso bapanzani baluki banzete etango balingo kuboma ye alimutu wana azibili porte nyoka wana kotaka na kati na ndako akoti na se na tapi ya kanisi ndi yake kubumbana akoti na ndako akiwa mutu akobi ndako aza kuluba te ongena moni nyoka te tata moko akai aniati directement na mutu anyoka nyoka kofi ikasina aniati ndio kuna batala mutu ipasaka ni yoso to moyete nakomona tata na mwana pia ni sana batata na mama tokosala nini bamama batata solo soko bazali kuyina kangai ndenge batangili biso na kati na mukanda bomoyo tozala mulende tobanga na biso te bajeune bobanga na binu te soko balubie lito ya okie l'exemple na pai masusu sali aliaki makile na bato moye te denge na mutu mabe denge na zali mutu malamu na bebe si mukili ngana lingi kumona te bande kona bisu kuna na Brazzaville bazar ko bomana na koko ni matena bande kona bisu na angola ba bomana na lingi tena mukili mabisu batu ba bomana na zali mutu zambe atindinga ya kwate na sala mabe na mutu te eto zala na la paix
ifo na tia kama bonde nanga imokolo na mokolo nzambe akesa mituma na bato pate mukili na biso muzanda kimia banda bo mwana papa lubaki boko sala na kisasa te na lingi kumwana binu kuna te mwana nanga imoko kana kutikana na kisasa te ya wana na 1947 papa lubi sikateka na tino na kisasa na boyaki na lubi na papa na kanga kadi kambo lubila kinga ya bo mwana o lubila kana bisu to sana na kisasa tende boko kana pamba te bana na ngai batundi na baraza bana na ngai batundi na kisasa zala sinzili na bango vraiment ezala kinga passe na lubi na masi na ngai mama papa lubi to kana kisasa kasi papa yulu bakine papa pensaka solo atindi to kana kisasa lelo yo nazana jina mususu te panda kutia mugulu na mutu te na kada panda ndako na mutu te kasi nazalia wa pate to luka kimia nazako luka kakubele kimia to zala na kimia kimia unazako lona to kujua mbuma etikali mukwe to kusepela yoko wana nyaki ya kumia Sinapo. Oyo kuna mtu wana kanisa ndio kuleka. Ayo kuta na kamera ndio makanda kazandu moko ale alekisiye. Bana kuna bakoteli yale. Basukumiye na 13 na mwana mwangu sana. Mwaya kukana musika izalite. Totia molende tobanga te tokolonda tokosala nini? Tokolonga na bisu nzambe na bisu akosakate. Tozala na molingo tozala na mibeko etozala misala ngaba oyo bazala kukwetsa kameno mpane nini ye akendaki kasi do ngamaka ngana zala ka trésor beisa soko benyi ngaite mwembe kwenda kuna bizalite ne batwali bebe kusela kanga jua bango kaka batwane bakuzala ka kuna na tena ni banda 1960 batmine oyo batu walinguma na biso bazalaka ministre batumine depuis le 30 juin 1960 ngapenda kuzalaka na ngano jalute kasi ni kama na likamwe kuzalaka na tango yango depuis le 30 juin 1990 to tourner page wana il faut que na ndengo mususu ta oyo il faut que na ndengo mususu to kotika la dususu ndengo wana te to boy tete nzambe koli yezoli musantu akolongisa biso tobanga na biso te sokobo woki ndenge nini bazala kufinga ngai kubanga na tala ye kaka watundi na makila na maboko kasi babumba maka na zamba ta tokutanda mati memiti kuna na shini totana yi molongo okuleka wapi balabala wapi papa kuni vraiment orgueilleux te dans l'orgueil te nzambe yakosaka na yote tozali kokende kaka bokomona makambo ezali ntango na bino mpate bosepela takaka ndenge tolataka makambo maso bolingo mibeko misala soko kotambakana makambo wana solo esili komona naibike tawara bazoa kutoka ngai solo mwana papa papa bega kumunda na moyeze sasa siku wale kumona sasa oya maya kumona papa izalite bado wote ndio papa ndio bali kumona na kabisa boy
tozali awa na kati na mokili oyo kolona yango wana mpe kaka kolongula olona nguba masangu mateso yokanisido ekumi malala jamais yango wana bamama na batata tobanga na biso totobelanga tokosala nini nakomona tata mwana mpe mosato amen. yango wana makebise bapapa badangenda na biso bana na ye likolo tozolobela mingi likambo ya kosimba elembo oyo bapapa batikelaki biso esika bapapa batikelaki yo tozala kaka wana soki ochange position apasi kati na cercle wana bapapa batikaki biso tozala kaka wana malgré koningana ekomi makasi na kati na lingomba kasi yo ozalaka kati ya cercle oyo bapapa batikelaki biso yango ndenge boyokani ezali papa de Gaulle na papa Elebe pouvez-vous expliquer le chapitre Oyo, Papa Fumalongo, Papa Dangenda, article biso. Papa balobi malamu balinga te elonga ezali. Yo otana elemo Papa Simon Kimbangu. Nadima lo papa tozala kaka na kokangama makambo nyonso misato mingi bapapa balobaki na ntango wana mingi tozalaki nde me tozali koyekola likambo yango makambo yango tozali koyekola yango emonanaki ete soirée spirituelle ntango efongwamaki na Kinshasa mpe na Braza bisika nyonso bapakani bakotaka mingi na kati na lingomba oyo bakotaka ntango wana balekaki kutu oyo botami na kati na lingomba na kati na mileko yango topesi nzela ya bapapa paster botaki biso bachapitre ndenge bapamfumaloko alobelia kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu merci nkolo na kopesa biso maloba tolandi na maloba ya papa Fumalongo mokonzi ya lingomba mokonzi ya kule na ntango wana papa Diangenda na Zaï chapitre 1 verset 7 à 9 sauté toke na 12 à 18 Esaïe 1 7 à 9 12 à 18 na komba tata mwana mpe limo santu mboka na bino ebebi bavile na bino eziki bapaya bazali kosilisa bambuma ya mabele na bino batiki eloko moko te ekomi lokola mboka Sodome obele Yerusalemu moto etikali lokola mwa ndako na kati ya elanga ya vino lokola ndako ya matiti na kati ya elanga ya ndunda lokola ville oyo bazingi na banguna soki Yawe ya nguya nyonso atikaka ndambo ya bato na biso te mbele tozali lokola ville ya Sodome mbele tokomi lokola ville ya Gomorre toke na verset 12 à 18 tango boyaka liboso na ngai nani moto alobaka na bino boniata na lopango ya ndako na ngai
botika komemela ngai mabonza ezangi ntina. Nakomi kokima milinga na yango. Naini bafeti na bino. Ezala ya sanza ya sika to ya mikolo ya kopema. Ata feti ya ndenge nini na kombo na ngai. Masumu na bino ezali kobebisa yango. Naboyi bafeti na bino nyonso. Ata oyo ya sanza ya sika. Ekomeli ngai kilo. Nalembi kokumba yango. Tango botombolaka maboko mpona kosambela, ngai nazipaka miso. Ata bosambeli mbala na mbala, natiaka matoi te. Pamba te maboko na bino etondi na makila. Bomisokola, bokomisa mitema na bino feto. Bolongola misala na bino ya mabe na miso na ngai. Botika kosala mabe. Boyekola kosala malamu. Boluka bosembo ezala na mboka. Bosalisa bato oyo bazali konyokwama. Bokata malamu makambo ya bana etike. Mpe ya basi oyo bakufeli mibala. Yawe alobi boya toloba makambo. Soki masomo na bino ezali motane lokola makila, ekokoma pembe penza lokola neige. Soki ezali motane lokola ngola, ekokoma kitoko lokola bapoile ya meme. Voilà tusuki na verset 18. Tokei na mokanda mibale. Ezali mokanda ya liboso ya Yohan, chapitre 3, verset 1 à 2, de sauter dans verset 9 et le verset 14. 1 Jean, chapitre 3, verset 1 à 2. Mutula mokanda balobi bana ya Nzambe. Na komo na tata na mwana peli mosantu. Otala ndenge tata alingi biso mingi koleka. Abengaka biso bana na ye. Ya solo tozali bana ya Nzambe. Yango wana bato ya mokili bayebi biso te. Mpo bayebi Nzambe te. Bandeko na ngai ya bolingo. Sikoyo tosi tokoma bana ya Nzambe. Kasi nano emonani te. Soki tokozala ndenge nini. Soki tokozala ndenge nini. Zokande toyebi ete tango Kristo akomonana tokozala lokola ye. Pamba te tokomona ye ndenge azali. Tosote tokela 9 à 14. Moto nyonso oyo azali mwana ya Nzambe asalaka lisusu masumu te. Mbonguya ya bomoi oyo euti na Nzambe ezali na kati na ye. Oye asalaka masumu te. Po Nzambe azali tata na ye. Tala ndenge tokoki koyeba banani bazali bana ya Nzambe mpe banani bana ya Zabulu. Moto nyonso oyo aboyaka kosala makambo ya bosembo mpe alingaka ndeko na ye te azali mwana ya Nzambe te. Makambo posi boyoka uta ebandeli yango oyo tosengeli kolingana. Tozala lokola Kaina te. Ye azalaka moto ya Zabulu. Yango wana abomaki ndeko na ye. Mpona nini abomaki ye? Ezali po Kaina azalaki kosala makambo ya mabe. Nzokande ndeko na ye azalaki kosala makambo ya bosembo. Bandeko, bokamwa te soki bato ya mokili oyo bazali koyina ngai, koyina bino. Biso toyebi ete
tolongwe na liwa mpe tokomi na bomoi pamba te tozali kolingana nzoka nde moto oyo alingaka bandeko na ye te atikali moto akufa akomona tata na mora mpe liboso nakomona tata na mwana mpe liboso commentaire moke tozali kotia na mikanda mibale oyo na baverse mpe beteli nango mosusu ndenge tata molimo santo apeseli biso yango na mokanda ya Isaïe na chapitre 1 verset 7 à 9 12 à 18 tokangisi yango nyonso nakaboli yango na biteni misato eteni ya liboso ezaleli ya bandimi to état moral du peuple na mokanda oyo Isaïe azali kolakisa biso ndenge mpasi monene ekomeli bavandela Yerusalemi mpe Yuda na ntina ya lolendo mpe nkanza oyo ezalaki kati na bango. Isaïe azali kopesa message oyo na libota oyo bayebi Nzambe te nzoka nde nyama kutu ayebi mokonzi na ye kasi Israel ayebi Nzambe na ye te to mobikisi na ye te kasi tozali komona bolamu ya Nzambe epai na libota oyo ye moko apona kuna tokoki kolotanga ndenge Nzambe moko aponaki libota na Deutéronome chapitre 7 verset 7 à 8 aponaki bango mpo bazalaki monene te to bazalaki kitoko te kasi aponaki bango mpo na lokumu na nkombo na ye moko soki toleki na Deutéronome 7 7 à 8 tokokende kotanga mpe na Actes des Apôtres chapitre 13 verset 18 à 19 misala bantoma zomi na misato zomi na mwambe mpe zomi na libwa kasi na ngambo ya Israel malgré koponama Nzambe aponaki bango bana Israel bazalaki na ingratitude bazalaki na reconnaissance na Nzambe te na kati na bolingo oyo Nzambe azali kolakisa bango kaka moto makasi kotomboka epai na Nzambe yamala tokotanga na Psaume 109 verset 4 à 9 esika Nzambe azali kolinga bango kasi bango bazali kokoma banguna ya Nzambe. Nzambe alingi bato kasi bato balingi Nzambe te bazali kotombokela ye. Israel azali kosangana na bato ya mokili mpona koboya Nzambe. Yango nkolo Yesu azwilaki bango lisese ya Mosamalia ya malamu na Luc chapitre 10 verset 30 à 37 les bons samaritains bango nyonso bamoni aza na mpasi kasi bazali koleka kino Mosamalia nde ayaki kosalisa ye nkolo Yesu nde nani bon samaritain ye kaka nde ayaki kosalisa biso yango wana soki mpona mawa na ye Nzambe te nde Israeli nyonso esilaki nie nde ekokanaki na Sodome na Gomorre toyebi histoire wana na Genèse chapitre 19 verset 24 à 25 Genèse chapitre 19 verset 24 à 25 wana tolobeli ezaleli to kozanga mobeko oyo ezalaki na kati na bana Israel liboso na Nzambe na bango irreconnaissance ingratitude état religieux ya bandimi lolenge na bango ya kosambela ondeko nini ekoki kozala kati na libota oyo état moral na bango ekokani na Sodome mpe Gomorre topesi butula de bato oyo esambeli na bango ezali malamu te liboso na Nzambe koyokana nini ekozala libota wana na Nzambe lokola biso lelo osangani nini ekoki kozala kati na pole na molili batambolaka nzela moko te butu ekotikala kaka butu moi mpe ekotikala moi Nzambe akozala kaka Nzambe Satana mpe ekotikala kaka Satana 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 2 Corinthiens 6 14
yango nzambe azali koyina mbeka ya libota oyo ya mbindo yango azali mpe lisusu koboya koyoka mabondeli na biso pamba te nzambe ayini moto ya nkanza moto ya nkanda moto ya désordre kasi nzambe ayokelaka bobele bayenge bene. Proverbe chapitre 15 verset 29. Parti ya misato tozali kolobela nzambe apesi biso lisusu ngolu grâce. Nzambe asali lisusu grâce. Nzambe azali koloba lisusu na libota oyo ye moko aponaki mpona kopesa bango bolivisi ya masumu mpe mapamoli. Yango alobi ete boya tolobela na elongo. Tomoni ete nzambe ayebi mabe maso esalaka bato. Kasi soki azali kolobela na bango azali mpona kopesa bango bomoi mpe kolongola mipunga na bango nyonso. Sika boye soki nzambe azali kobenga biso lisusu tovanda elongo tosolola biso tokosala nini? Biso toya epai na ye kolobana elingi kolakisa nini? Kolobana na nzambe ezali ete biso tozali babungu mpe toyeba ete tokoki kosala likambo moko te soki ye nzambe azali kati na biso te. Na yango soki tokoyaka tokoyokela ye tokotosa maloba na ye tokosala bitinda na ye yango na kaka nzambe azali kosenga epai na biso. Nzambe azali kobenga libota na ye na kobongola motema. Nzambe aza kotinda biso na repentance mpo ye alingaka mingi botosi kembeka etumbami. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Toleki na 1 Jean chapitre 3 verset 1 à 2, 9 à 14. Mokanda oyo ezali mokuse mama na likambo ezali ete nkolo Yesu nde ye bomoi babengi ye mwana nzoka nde nkolo Yesu ye wana nde nzambe mpenza ye moko. Soki toke na verset 1 ti na verset 2 ezali ete lolenge na biso ya lelo mwana ya nzambe azali ete tosala alingi ete tozala lokola ye, c'est-à-dire totambola lokola ye, toloba lokola ye, tosala lokola ye. Tomoni apôtre Paul azali kobenga biso bana ya nzambe. Likeseli moke eza na français entre enfant et fils. Azobenga biso tozali bana na nzambe. Ezali kolakisa ete tozali libota moko na nkolo. Liboso ya nzambe mpe liboso ya mokili. Mpe tokosala bongo mokolo ye akomona na kwasa liboso na biso. Lokola nazali sûr que tozali lokola ye esengeli sika oyo nabanda deja kokoma na ye lolenge moko na nzoto bazela lobi te mpo ekozala trop tard. Omoto ya sika tozwi na nzambe oyo ke mutu oyo akomi mutu ya sika akoki lisusu kosala masumu te oye moko nzambe asalaka nde masumu te. Otosilisa na verset 9-14 bazali kolakisa biso bolingo ezali elakiseli ya bomoi ya nzambe. Sika ezali bolingo ezali kolakisa présence ya nzambe. Yango Jean abandaki na kolobela boyengemeli to justice. Sika abakisi biso bolingo. Soki ozali koyina ndeko na yo elakisi ete misala na ye ezali malamu kasi oyo yo ezali mabe. Ndenge tolandi papa diange na bibi bazali koyina ye eli misala na ye ezalaki malamu oyo bango ezalaki mabe. Biso mpe lelo soki tozali na koyina na biso elingi kobate ngai nazotambola mabe yango nazoyina moninga na ngai parce que ye azotambola malamu yango ezopesa biso jalousie mais plutôt tobongola tosala mosala malamu.
oyo alingaka ndeko na ye te azali mobomi bapesi biso ndakisaka ye abomaki ndeko ne mposi alingaki ye te nzoka nde mobomi azali na bomoi ya seko te toyoka yango ntango nyonso na mokonzi ya bule ete bomoi ya seko na ntango tomelaka communion yango na po tosilisa ntina ya mokanda oyo ezali ete moto azala na kondima na boyengebeni mpe na bolingo ya bandeko nyonso soki te azali mwana na nzambe te na kombo na tata na mwana mpe liboso. Voilà papa, c'est napesi micro na papa pasteur. Merci. Na kombo na tata mwana tata moyo moson. Merci Kolo na ndeko pesi biso. Tokosala lisusu exégèse ya 2 textes te po ezala lokola une longue prédication. Mais tokobeta sete na makambo mibale dans l'ensemble ya ba 2 textes. Il y a liboso tolandi na message ya tata mokonzi ya bule papa Diangenda ya 1990. Effectivement, en 1990, wana, le 2 avril 1990, dans Matadi Mayo, papa Diangenda alobaki banda lelo bino nyonso tu na tibino na molongo ya bana ya tata Kimbangu. Bana tata Kimbangu ezali kaka papa Kisolokele, papa Dialunga na to papa Diangenda te ngai. Mais bino nyonso na tibino na molongo ya bana ya tata Kimbangu. Kozala mwana na Nzambe toko héritier Nzambe ye azali mo centre. Utaye bandeli tata Nzambe nkolo Yesu na tata moyo mo centre. Objectif na bango c'est que Nzambe alingaka masumu te. Oyo abiangami mwana na Nzambe akoki lisusu kozala moninga ya masumu te. Bino nyonso na tibino na molongo ya bana ya tata Kimbangu. Bino nyonso kozali bana na tata Kimbangu dont le co-héritier ndenge komami na kati ya Bible. Ba oyo bazali na kati nelaka ndenge ya zalai koloba balinga te tokolonga, c'est-à-dire bana na Nzambe. Et soko to prolonger tu kokoma na 1992 le 24 mars dans bazako tomola nzoto ya papa Kisolokele po ekota na Kilongo. Papa Diangenda azwi maloba alobi banda lelo mikolo tozali kokende 1992 le 24 mars alobi mikolo bizali koya bokomona bana bakimbangiste, le vrai kimbangiste, ils feront des grandes démonstrations. Gouverneur la province bazalaki na mokolo, mais il pouvait également de faux kimbangistes. A-t-il que c'est droit? Donc, à la qui s'est ezali na ba oyo ba la démonstration véritable bana na Nzambe ba komona na bizaleli na bango. Et bokomona mpe ba oyo bazali ba faux kimbangiste na bizaleli na bango ye komona na ikeseni wana ya alobelaki ya. Donc, ezali olobi akanga uza koloba ya sika. Je ne veux plus revenir na exégèse ndenge papa pasteur Kabé malobi. Mais je vais terminer par obeta sete na likambo. Papa nasalaki voyage na Afrique du Sud, na Johannesburg. Tant on a commis na Johannesburg, papa pasteur Simon azali appelé na monaki na Afrique du Sud. A Memelingai, mon élément comme M. Trader, professeur d'université en Afrique du Sud. Azali protestant baptiste. Tata n'a pas professeur. A Memelingai, a lobby, ah, mon décoyo, Azali n'a pas ça koye, ba makamuya tata Kimbangu. Na vandi pe, na lobby, makamuya tata Kimbangu, ezali vaste. Mais je vais vous dire seulement quelque chose à retenir na papa Kimbangu. Il s'est concentré pour me suivre. Na lobi nae, papa Kimbangu en 1910, avant Banamosala nae, a kamataki une amende palmiste pourri. Donc, Nika ya Kopora a frotté yango na maboko na ye, mpe ekomi mbila ya sika.
alobi tala ndenge Kristo abongolaka moto mabe akomisi ye moto ya sika azali lisusu na mbindo te akomi petwa mpe atie na kati na mosala na nzambe alobaki yango na camarade ne papa Pompeo mala moko nayoki kaka na litoi balobi kata wana nalobi c'est tout na makambo tata Kimbangu c'est tout ce que je peux vous dire naye kozonga na Kinshasa je n'ai pas fait un mois mais ce travail na papa Simon papa pasteur Simon baye kolalanga na Kinshasa mais ce travail alinga akende na nkamba namemi bango biso misato toye awa na nkamba papa Mfuma Loma papa Simon Kimbangu kianga ni tata molio ensemble ayambi bango ntango ayambi bango ndeko na biso papa Simon il est ici alobi papa biso bana na tozali na étranger vraiment tomonaka mpasi mpona kozwa mikanda kosala misala mpona kotongi osalisa biso mpona yango mais ce travers awuti na Johannesburg mundele awuti na Johannesburg aye kaka mpona likambo moko atali tata mokonzi abole papa Simon Kimbangu kianga oyo afandi na kati na biso papa avec tout mes respect bolimbisa ngai baninga de poser cette question nga nasengi likambo monene ya seki papa akomisa ye mosantu ndeko na biso moto mwino ndeko na biso Kimbangiste azali mpe musicien asengaki mabe te mais lokali boso bokonzi na likolo manso ekopesa mere ye asengi papa akomisa ye mosantu papa angwana nalobaka mingi fo koyeba nzambe kolinga nzambe kotosa nzambe yango wana nde ezalaka elonga tala mondele awuti mosika un professeur d'université asengi papa abongola ye atransforme lokola ndika kopola wana akoma mosantu epuis papa alobi merci asengi na papa il allait rester un mois ici papa alobi non il faut zo tobimi awa tokei ntango tobimi amoni bato bazomema mabanga ndenge bato olokwanaki bato bazobima mabanga non tozotonga na kamba na yango abi je peux aller tokei na eti kuna na kombe esika bamema mabanga nga mpe nalingi namema mabanga mais c'est travail olingo mema mabanga mais nkombo oyo toponya mwa libanga ya moke ye moko apoli ate kokamata kafumba na libanga po arécupérer retard nyonso tu soki akokoma mosantu ka na mokolo moko akamati libanga monene tobomisi nkata tutie na motu ati bafoto mpe batekaka yango ya mondele wana batie libanga na motu alobi oyo ngai moko motu naponi botiela ngai lisusu oyo bino boponelaki ngai tobakisi lisusu ya moke toponelaki ye totie na motu apundi nango azali kotoka komata un professeur Baptiste mais tala ndenge bonzambe ekoteli moto awuti mosika te biso toyaka soko tokomi wana tobwakaka libanga me ye amikitisi akitisi libanga na malembe mabanga nyonso po mibale papa akitisi yango na malembe ntango tosozongo na nzela nale poso ya etabe nale etabe na kamati poso na bwaki il a fait arrêter le véhicule et puis kamba oyo na mboka oyo mobimba ezali terre sainte il faut chercher une poubelle pour te boire les tanks. Pourquoi on a poubelle là? Papa. Non. Oh, Dieu, car il y a un pays là. Donc, il considère que le pays est une terre sainte. Et n'engagez papa à lobby la texte biblique au biso total qui n'a pas dans ça la seconde exégèse c'était kamba oyo ezali torche comme torche oyo mokili mobimba ekomi na trouble na kobeba mais kamba ezali torche mabe koki kozala oyo awa te parce que yango nde ezali torche mpe mofandi mokonzi na kati na temple ye nde akomisaka bato bosantu yango wana nde nalingaka bakisa mpona nazwa temps molai te
yende akomisaka biso basambo. Donc soki okutani na papa Kimbangu, vous n'êtes pas transformé ndenge yo ozalaka ozali kaka na ndenge wana seko yokutanaki na papa Kimbangu. Kamata ndakisa lokola moto lokola kapo nani oyo azalaki na prison na Lubumbashi. Non, oyo azalaki pris grand assassin wana. Oui, papa Kakata, le nom va vous aider, le Kinima. Tata wana azalaki sokoke na nani yango nde elakisaka monene ya soko okutani na papa Kimbangu kibasha samwaka mpoke ye nde azalaki brigand assassin ya kosakana te cellule ya papa Kimbangu na cellule na ye bati yango mondele a construire yango kaka ezala des cellules jumelées face à face pour que samwaka mpoke ye nde abima kuna tant que bakotia papa Kimbangu abuka ya kufa babino, c'était seulement une bagarre entre prisonniers. Mais papa Kimbangu a transformé Motowana d'un assassin plus que alors a transformé buté à cotisier Benalola. Motowana a dû transformer. Yamana omoni babindele bango nyonso to balobi bato azali solo molimo mosantu parce que akoki kotransforme motu ya moyete un brigand assassin ya niveau oyo akomisa ye mondimi akomisa ye moto ya bosembo ya bosantu ya kimia yango wana batata bamama bandeko parce ezali kati na biso c'est parce que nous ne connaissons même pas ceux qui balobi congolais. Mon colombo ntango nazali koexplike yango bato babi papa ele ne po ane baexplikaka bino mboka ezalaka na kombo na yango pour les habitants d'un pays vous devez savoir pourquoi kombo wana soki balobi Burkina Faso c'est-à-dire le pays des hommes intègres bato mokila bato ya bosembo soki balobi Laodicée par exemple ça veut dire bato ya bosembo. Alors Congo, ce que congolais, ça signifie, ça vient du verbe conga. Conga signifie pacifier, dorloter, tranquilliser. Ce qui va le dire Congo, c'est le pays des hommes de paix. Et ça les moka ya batu na Kenya. Donc, ça la batu na Bitombate, ça la batu na Mokuluté. Et c'est comme ça que l'église que Magnus est une église non violente. Biso tozalaka batu ya kimia, batu ya Mokuluté. Et surtout, ceux qui moquent la biso, ils allaient par définition, vous verrez ça dans le dictionnaire là-bas. C'était par le professeur Vaticam. Donc, ce côté allé dans le dictionnaire, l'étymologie à Congo. Batu na kimia, batu na bilanga, et c'est comme cela que parmi les esclaves le plus cher du monde, les Congolais. Donc ce sont les esclaves le plus chers et c'est comme ça que nous on a souffert plus que n'importe quel esclave aux États-Unis parce que nous étions tous très intelligents, etc. en Amérique. Donc, et ça n'est ndenge nzambe asala biso depuis Bangkok na biso. Maintenant Tata Kimbangu aye ko renouveler yango pour na kotia biso batu ya Kenya, batu ya Boboto, batu ya Isengo, batu ya kosala bilanga pour na koyaba batu nyonso to. Soki moto azali na kati na likambo wana te, c'est que a rencontré Papa Kimbangu. Il y a un vrai kimbangiste aza moto akosala lisusu masumu te akabwana na masumu azali mosantu azali moto oyo akoma ekelamu ya sika. Voilà papa ce que nous pouvons ajouter dans brillante exégèse oyo papa Kabemba pesaki. Merci papa. Papa poto tika liloba mbala moko papa mokonzi ya bule
avant tobima abakisi ete azali komona mbongo wana te na message oyo alekisaki mokolo ya yenga oyo eleki mpona ntina na comportement ya biso bacommerçant na kati na bawenze ezali kaka bacommerçant te na biso batransporteur baoyo baza na baparking mpona na banzambungu soki bamoni baclient batondi bango mpe bamatisi biloko bakoli ntango yango eza kopesa influence na makambo ebele à tous les niveaux mokonzi alingi amona mbongo wana na ntina na likambo wana tozela te sekuse eyeda biso donc yango nde papa zoinsiste po bato mingi bazali kolanda biso bato mingi bazali koyoka biso mokonzi liloba ya mokonzi ezalaka mobesu soki alobi esengeli na biso tolanda mpe tokokisa yango na moi mpe ntango toyaki tomoni jeteki auti kosala teatre na ye awa mpo na biso donc likambo wana mokonzi alobi aza komona nano mbongo wana te parce que azwaka retour ya makambo oyo alobaka po te ayeba soki solo libongi na biso ezali kokende liboso ezali nde bongo parce que likambo wana emonanaki na mokoto tokamata ya kala ngana okamata oyo afika na kati ya mokoto mokolo wana papa jangenda ngana sana mposa koyaka asengi bamemele mikati ntango bamemele mikati amona mikati ekondi bibi libanda lobindili boye bazosala mikate maekonda mpe bokondisi mikate bokondisi mikate awe ebandi na makolo na ngai elingi koloba tekisaka mobimba mikate nyonso to bakokondisa yango effectivement ça c'est comme ça on amona mikate konda alors biso awa na nkamba soko biloko tomatisi talo emati mokili mobimba me soko tokitisi talo tobongisi awa na nkamba na makolo ya ye moko nzambe soko biso tokitisi talo ya biloko nyonso mpe mokili mobimba ekosala nini ifo ebanda awa na nkamba yelusalemu yango na kaka na bakisi na nkombo tata mwana moloko so. Merci, Papa Pasteur, Tolani Mas. Angonde, Papa, Nengue Baraka a on a 5 mois. Tango va créer coopérative. La coopérative, wana olubiete pour faciliter ma cambo belé à partir de la coopérative. Surtout na bateau yo rava na mpasi na bamboka alobi ete okomona basengi mwana minerval ntango bakosenga mwana minerval mama akosala bakwanga donc bakwanga ne akosala asali calcul na ndenge monta basengi ye mwana na ekole mpona minerval atali nombre bakwanga siko ntango mwana boya koteka bakwanga wana basombi bazali te ntango wana coopérative azwi yango afuti mbongo na paya mwana ndenge talo ya kwanga ezali coopérative azwi ata basombi bazali te me coopérative ekomema yango esika oyo bakoki kosomba yango ndakisa eke na Kinshasa ntango kwanga eke na Kinshasa sikoyo c'est vrai coopérative akotala transport mais ekoteka yango lisusu par exemple ke biloko wana ke kotekama na bacentre na biso na baparoisse na biso par exemple euti na nkamba mpe euti na lutendele mondimi nyonso akomona kaka te akomona ta lutekasi akomona kaka ke biloko wana ya mapamboli eza boye te
kosomba epuis ntango mpe bango bateki bakoteka yango bakolanda te na ndenge bacommerçant bazoteka na libanda donc fo bakitisa moke ntango na ndenge wana bazwilaka exemple ya bacoopérative meme biloko wana eza bitula me coopérative ekozwa yango ememi yango esika oyo baza na yango posa bakosomba ezala makala yango toyokaka papa o mbongo ya pilipili mbongo ya makala na kati na coopérative nde makambo nyonso wana eza na kati mpe ndenge papa dangenda alobeli yango totia mbongo na coopérative okoki koteka eloko na ntango oteki eloko ozwi mwa mbongo mwa lomeya obwaki na coopérative ndenge bamama mosusu basalaka babwakaka carte bayengalako carte même sikoyo eza systeme ya coopérative na ntango oza kobwaka moke ndenge wana okosotuka ntango okokende ekomi ya ebele osalili yango mpe likambo oyo oza nango mposa ntango wana mpe oza kobwaka moke na difficulté coopérative à partir ya coopérative moto aza mosali apesaka mingi bakoki kopesa yo mwa mosolo eza mwa moke komata po ete olongola likambo oza nango ntango sikoyo banda koteka malembe ozokende kobwa kaka coopérative eza korécupere kaka na ndenge oza kobwa kaka donc en quelque sorte banque ndenge wana bapapa balobelaka yango na 5 mois ndenge mpe ye moko tolandi yango na maloba papa ya ngenda ezalaki mpenza ndenge wana na yango kakalite makasi ntango papa simokimba ongianga nasali yango lisusu malamu ekufa te ndenge papa alobeli yango na message ndenge ekufa te yango toza komona eke biso na kati ya agriculture okofuma manza bango nyonso misato bamina koloba ete fo kolona chaque jour ntango oza kolona chaque jour ozali mpe korekolte mabele toza nango bebo na kati na coopérative ntango toza kobwaka toza kosala toza koteka kuna mpe toza kosomba par exemple ndenge papa alobelaki yango obadi papa akisolokele vous aurez des quotas dans des sociétés lokola sucrière oza na kota kuna lingomba ezwi na talo ya usine ntango ekolia na kati na coopérative mpe akoteka na talo moko ya mwase na bapaysan biso mpe toza kolona basardine ainsi de suite parce que oza kosomba na prix ya gros na coopérative mpe akaya koteka na prix ya mwase na bapaysan na ndenge mpona kozwa makasi oza na posa ya sardine surtout na ntango wana bakaye mpona bana classe pendant les vacances bana baza kosala barecolte bafufu baza kokausa baye koteka na coopérative kuna na kati na coopérative bana bakozwa bakaye bamisusu kozomonaki bakabelinga bakaye me bakabeli yo te parce que na mwa fufu wana okotiki basali calcule bapesi yo mpe na prix moko ya se yango bamindele bamenda kosala oke kosomba mwa eloko bapesi yo matabiso aza kokalikile na ndenge eloko wana ekoki kokote eke mpona koencourage yo mpe lisusu bakotravaille na perte te donc coopérative eza nde eloko ya ndenge wana epuis biloko ekozanga te na coopérative parce que motu nyonso aza na eloko po eza na tomate koloba te ke batomate ekobeba so nazwi yango ekobeba mais coopérative azwi kaka mpona koencourage bapaysan po ete balemba te na kocultive donc esika wana malamu tososola likambo yango ndenge papa kolobaka aza na posa ya mbongo ya bapilipili ya batomate lisango nyonso
balika koteka sauf maniogo oyo ya kolia awa na nkamba batekaka te bana gratuité pondu batekaka te mais le reste koteka na kati na coopérative kaka na bakisi wana mpona nga na telemi wana okoma tatama na tata molemo sana merci papa nalinga apesaka précision moto wana prisonnier wana komona mwamba kati boye mwamba kafo tue voilà